makambo minene salema wanafrika na mungu koto yoko kama sambo na mutuba umindili batumba ilingi mwansi ya mikutukumi pale ya mibande uyu waibaki lukote uyu wafinga kipimutote kasi ake kibahindo bandi kuna ye iti basungira buhindo na bango asalela buhindo na bango basungira lulingira bango basika kulanda bupaya buyangu izo baby sabo moya bango matondo mingi batata banengwa bilenge pe bana baso liboso ya bitando bya bino bike po ya bo yoki pe bolandi biso na mokolo mwa lelo ikenge ya motoba na sanza ya Kimpavita bopemi bwa mibale ya sanza yango na elekokisiu na mobu mokama na tulu misato na mitano ebalani na bokundo libongo kama misato na zomi na mwambe ya mibu wita wana batumbaki ya Kimpavita na mokolo mibale ya sanza ya sambo na mibu kotoko kama sambo na motoba na ngomba kivulu kuna na mbanza Kongo na bokundo limokolo mwango biso nesoni ya nzila tokosolola na bino bandeko baso bayindo pe bandeko ya mangomba oyo bazosambela na mangomba bapaya lokola pe bazali kosambela na mangomba ya bayindo mokolo mwa lelo ezali mokolo monene pamba te na mibu kotoko kama sambo na motoba kobanda na eleko ya nzinga nkuu ekokisaki bongo mibu kama mibale na zomi na mitano ntango ya Kimpavita aza kozika ya Kimpavita azalaki katikati ya bileko ya bowumbu kowuta na nzinga nkuu mpona kokokisa mibu kama minei na tuku misato oyo biso tozali kofuta niongo ya baloposo pembe wana nde ekolingisa koya ya bango mei wa nongo tumutimbangu wa ngutukulu wa masivi wa lulendo wa lunungu batata banengo likambo ya esengo ezali elonga pe lolenge kani kombo ya Kimpavita ezali kolobama na molongo mobimba pe na biteni biso bakulupi bilenge pe bana ya tango kasi pasi na motema ezali ete bato nesika baluka bayeba ezalaki nini pe ezali nini bakoyi na motambo ya mondele mpona koluka kobebisa likambo yango mpenza lolenge ezalelaki soki ya Kimpavita batelemaka na bileko yango ezalaki mpo tozalaki na bowumbu yambo ya Kimpavita batelema ya Vitankanga batelemaka ya Vitankanga bamokataka motu na mokolo mwa tuku mibale na libwa ya sanza ya zomi na mobu kotoko kama motoba na tuku motoba na mitano 9 octobre 1665 kuna na mbula soki ya Vitankanga na bitumba bie babundaka na baportugais na bitumba bie babundaki na baloposo pembe oyo basango ya katolike
bazwaki bandimi ya mupe bati bango babundisa ya vikankanga mpe batuba ya vikankanga mbeli po bango baboma ya vikankanga mpe bazwa motu bakende na yango kosala mes na Luanda. Ya vikankanga bawelaki nini mabele mpe bomengo ya mabele na biso, bomengo ya mabanga na biso ya talo, bomoi ya biso bayini, yango nde babundelaki. Elingi koloba ete ntango yaki pavika batelemaki lokola bazalaki kobelela ya vikankanga na ndetoni malamu, elingi koloba yaki pavika bakobaki etumba oyo wana ya kowela mabele na biso, ya kowela mabanga na biso ya talo, bomoi na biso mpe bonsomi na biso. Wana elingisi biso kososola ete lokola mbanza Kongo ekweyaka, mbanza Kongo azalaki kovanda yango lisusu te, mpe bokonzi na kati ya bokonzi ya Kongo ekweyaka ekabani biteni biteni, yango yaki pavika akendeki kosolola na bakonzi mibale oyo bazalaki kowelana na ntango wana, Kandwa Mvemba na Ntsako Atambutana. Kandwa Mvemba ndo Petelo ya minei, Ntsako Atambutana Jean ya misato, yaki pavika ki asololi na bango mpe akonvaincre bango. Ntsako Atambutana andimi ete apesa bokonzi epai ya Kandwa Mvemba, Kandwa Mvemba akende koyangela na mbanza Kongo, po mbanza Kongo bazalaki kokota yango lisusu te, yaki pavika akendeki na mbanza Kongo atongi bandako zomi na mibale na bandeko na ye, balobi tozongisa mbanza Kongo, mbanza Kongo, tozongisa mbanza Kongo, mbanza Kongo, elongwa San Salvador ezonga mbanza Kongo, ezonga mboka mokonzi mpe mboka lokumu ya empire oyo babengi royaume Congo. Epimba yaki pavika bonsomi alongi koconvaincre bango mpe basololi. Kasi nini ekoleka? Laurent Deluc, Lorenzo Daluka na Bernard de Galon baevêque mibale oyo bake kosolola na Kandwa Mvemba de Petelo ya minei mpona koyebisa ete papa alaki yo ekoti. Lokola awa bango bayaki koloba ete Nzambe nde azalaki epai na bango to tata mokili epai na bango, bokonzi endimami na Rome nde endimami epai tata mokili. Kandwa Mvemba atrahir ndeko na ye mpona couronne wana ekoti ya papa. Mpe mpo abomisa ndeko na ye, baevêque mibale bamelisi ye masanga balangusi ye. Likolo ya couronne, baevêque mibale ya église catholique. E mokolo yango ya le 2 juillet 1706 na 12 heures, baevêque batindi le 1er juillet bandimi ya église catholique batabuka koni oyo bakotumbela ndeko na bango yaki pavika le 2 juillet 1706. E bandimi wana bayindo babuki koni batumbi yaki pavika. Mawa yaki pavika lobi mpona nini bino bandeko na ngai bozondima bino nde botumba ngai esika botika loposo pembe bango nde basala mosala wana po epesa biso bokasi ya kotumba bamboka na bango mpe ya kovange na esika bino bosala trahison mbeba ezongela bino kasi pasi na mawa
bayindo bapréféré basepelisa mundele batrahir ndeko na bango bapelisi moto yaki pavita siki kasi lokola botata mokele ezali mayele makasi eza na nguya makasi yaki pavita ntango bazopelisa moto bango bamibimeli na nzoto ya mosulu po bango tellement nguya eza makasi bango moko bazali moto bango bayoka somo mpe ya moto wana te mpe babanga yango te eyaki pavita nde bapesaka elaka lokola bazalaki kozika na mwana nde alobi solo bino bokundi mwana koya kokundola yango ntango ekokoka elingi koloba te ntango tokóma na 430 mwana wana kotelema mpo na kosala mosala wana bango wana baye kotelema na 1921 bango wana balongo komiki bango ngekukula basika kolombo kasi lokola toza kolobela likambo eyaki pavita kokolika ye alakisaki biso bokasi mpe nguya mpe mpiko oyo esalaki te na kati ya mpiko wana bazala balongi nkombo na bango etikali libela na libela bokanisa lelo kama misato na zomi na mwambe ya mibu nkombo eyaki pavita ezomona lokola ezalaki ka lobe emabota ebele bana basi abotami na nkombo na 1996 ntango tokei mbanza Congo eyaki pavita baye tosololi batuni biso soki tokopangusa bango mai na miso mpinzoli tondimaki tolobi soki bokozala na biso elongo tokoti na etumba oyo po bayindo bayeba eyaki pavita bandeko na biso bayindo tikino lelo tozali nanu konyokwama na maboko ya bapaya mpo na nini Laurent Deluc na Bernard de Galon bakende kasi bakende te po basalaki nini bakamata banzambala na bango balatisa yango bayindo baeveki ya bayindo nde baza kokoba kosala mosala ya Laurent Deluc na Bernard de Galon kasi trahison mosala ekoli nini ye bayindo bakoti na je ya mundele boyebi na mokolo ya lelo nkombo eyaki pavita ezolobama biteni ebele bato balati molato eyaki pavita babeleli basusu balobi bango eyaki pavita basusu balobi eyaki pavita monanelaki bango matondo na nyonso mangomba mosusu mpe ekimi ngambo ya yezu eye na ngambo oyo matondo mingi basusu mpe balandisi yango oyo batia yango na kati ya mangomba matondo mingi kasi eloko ya pasi makasi ezali nini mosika osali lingomba ozwi bato malamu lokolo olakisi bango mpe mateya yaki pavita oyo walongo mokimango etangi tukuna masiga lolendo aluno yo bitumba oyo bango bakundaki tino oyo bango batumbamelaki na moto nde yango wana tozosala obie tozokoba bato bazokoba kosalela makambo ya mundele omoni na lelo le 2 juillet lelo toza na pasi makasi na motema mpo ebongaki bayindo boyeba mundele azofonctionne ndenge nini
Mundele azokabola biso ndenge nini mpe azobomela biso ndenge nini. Mokolo wana ya le 2 juillet ya momeme ya le 2 juillet 1706 bakei kosolola na Mpanzwa Mvemba ko balaka ye couronne ya pape. Donc Mvemba Nzinga Kolindisi Mpanzwa Mvemba apesi confiance na baevêque oyo atungisi mbeko na ye. Lelo badetourna bino na bitumba ya lobiko ya bayindo. Mangomba nyonso majorité ya bayindo oyo ezobelela meme nkombo ya walongo po moto mbango angitukula masiba lolendo alini ezali mangomba détourné na objectif ya bitumba ya libération ya loposo moyindo. Donc bazosalela jile mindele tala lingomba na yo na message tozopesa lelo. Bokomona lelo mbenge na mangomba nzela Congo mindele bazoya kokoma baconseiller kuna moni me bazoyela ni po basoutenir tout mindele po moto akopesa mbongo paso kondime kaka na lopoto bakala meki. Donc c'est ça l'équipe de kotala bango bakoti lisuko financer mangomba ngo otanga bino bakombo te na bomi yebi o bazopesa bino na ba 2 hectares bino bonga ko nazobundisa bino te na bombi bakombo na bino mais bino moko bomi yebi renoncer na ezaleli ya trahison, renoncer na ezaleli ya koservir mindele boya yango servir boyindo. Tala ezaleli na yo na message tozopesa lelo mpona bayindo. Nakopesa bino ndakisa na ngambo ya politique bongo na kozongela bino na ngambo ya modemi. Nakobanda na Angola. Angola azalaki na 3 ou 4 mouvements ya libération. On a kobunda na ba portugais. Azalaki na MPLA, Mouvement populaire pour la libération de l'Angola. MPLA, UNITA, Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, na Front pour la libération, Front national pour la libération de l'Angola, FNLA, et Front pour la libération de l'enclave de Kabila, FLEC. Le mouvement est boudi, puis le 11 novembre, Antonio Despino, le président du Portugal, le Tangwana, a pris Angola indépendance. Le temps Angola a eu indépendance, et là, on a essayé de ça. Le mouvement pour la libération fait ça. Va continuer sur la deuxième phase de combat. Le président c'est que MPLA, Premier ministre FNLA, état-major général na UNITA. Donc, président Neto, na président Solden na primature pe Savimpi na Daniel Chipenda bango kuna yo bakozwa sikoyo armée. Ndenge moko pe Congo azalaki Kasavubu président, Bouta Lumumba premier ministre, Mobutu chef d'état-major général. Bon, mais là koni neleki. Le point angolais sengaki bango te mais bandeli basa la transition ba diriger la rotation. Alors mutako banda MPLA. Tant que président Neto Koti, influence extérieure y est tout. Parce que maintenant quand bamona songi MPLA donc président Neto a bien ici bakibin pour protéger le pouvoir. Ale mindele le ko la piège na bango, ale bayebisi FNLA renforcer mandoki. Bayebisi UNITA renforcement to bengana na MPLA na pouvoir. Les guerres bongwani sikoyo comme guerre entre. Donc, comme sous-guetto, entre tuer donc comme bomana.
entre bangolais ya FNLA, bangolais ya UNITA na bangolais ya MPLA. Les guerres de Sali 25. Ndenge moko awa, baye pa Mobutu, chef d'état-major général. Oh non, Lumumba nyaka bomisa yo. Il faut que bomai. Oh Kasavubu, kede longola Lumumba. Kede Lumumba, kede longola Kasavubu. Baje mindele bala moko désordre de koti, non kokabwana, na kokabwana. Et ceux qui te bandit kotangela bino que tel président tamba ba longola ye. Ba ko changer tembeni na ye. Tant que tu as la pression du président honoraire, le coup de Basenga Kango et Simba Kite. Babongoli bité union so ezala kite Basenga ki et Simbite. Balongoli longoli bango. So kunika balongoli longoli. Et moi ni. Alors ndenge ba oyo tato nani compaore ate ko sala jaba mindele mulaza a trahi nani Sankara, même Idriss Déby na Tchad, à Salaki, volonté de Bamindele pour nous benga na Sena Brem. Comme cela vous savez, on a bien les aides. Deuxième phase à combler, il a dit faut que benga na Bamindele, donc faut que benga na Liboso qui portugais, que benga na Lolenge à Bamindele, si côté zone na Lolenge que vous allez là qui yambo, que côté na Boumbo, mais Mundele a salini. A créé conflit entre les dirigeants de MPLA, les dirigeants de FNLA, les dirigeants de UNITA, même les dirigeants de FLEC. Alors, Bakamati, enclave de Kabinda, Bapesi Yango et Payi Angola, FLEC, Yesika a rejoindre Angola, Kobabunda. Bakoba bitumba oyo ezalaki bakakobunda na baportugais mindele bayeba armée FLEC na Zaïre ntango wana akontinue bitumba il faut enclave de Kabinda ezwa indépendance kaka ya ye moko alors que Rwanda oyo ezalaki baparti ya Congo bango ntango bapesi indépendance bapesi Rwanda indépendance na ye na pembeni azwa ya ye. Mais kuna bakotisi enclave de Kabinda na Angola, bako embrouiller terrain. Et sali sikoyo MPLA akomi na pouvoir misika basangana. Bosanganiza te UNITA abandi kobundisa MPLA de bitumbelongo na portugais, kobunda na portugais. UNITA continue bitumba sikoyo yakoba abunda na portugais UNITA komi kobundisa MPLA, FNLA komi kobundisa MPLA, MPLA komi kobundisa UNITA, MPLA komi kobundisa FNLA, MPLA bakomi kobunda na FLEC. Donc sans indépendance ekufi, conflit ekoti entre biso na biso, bato babosani ke tobundaki alors mandoki talisani entre biso na Angola babomani au moins 25 ans. Siko UNITA atikali UNITA na aluka libération totale ya Angola. Makoko tikala UNITA te parce que Angola est libéré depuis le 11 novembre 1975. Le coup de comme vous libérez le maboko ba portugais, et ça risque comme ça la union nationale. Hein? On a intégration ya ba angolais na bomoko. Bakota na mouvement moko. Masala kaka front moko. Mais tina lelo MPLA n'a pas de pouvoir en Angola. UNITA, bien que ça vienne à Koufa, mais la CC UNITA est allée. FNLA est allée. On a un sentiment. Donc, sans indépendance, c'est bon là. Portugais avant d'Angola, le cola avant l'indépendance égale après l'indépendance. Portugais, Mkazo, Kobako dirigé, Angola, c'est Kobiko Zala. Sous
commandement ya Portugal. Congo oyo idem le mouvement lokola bako 4 janvier mouvement national congolais 4 janvier ezalaki mpona kobengana kimundele me bamemi bango na table ronde à Bruxelles bake kobimisa bango indépendance tatata bazongi awa eloko nini basali bacréer conflit ntango Congo ezozwa indépendance le 30 juin basangani na bomoko bakosala nini siko bakobenganaki kibelge awa na Congo me mindele mpo kibelge ekende te basali nini bacréer conflit entre Kasavubu, Tshombe, Mobutu, Mbuta Lumumba. Baikarte Mbuta Lumumba, babomisi Mbuta Lumumba, bamatisi Mobutu, bakeko karte. Bacréer ba guerre tribale awa na Congo awa. Oh bayaka bazobunda, baluba bazobunda, sécession katangese, sécession kasayenne. Bobenda na boye donc balulu wana baluba bitumba partout bandibu ya mashelele bakobunda na mbanzangongo donc baoyo na basolongo donc bitumba babosani indépendance ezalaki nini tolingaki tosala nini soki tokoti na indépendance alors mitu oyo bazalaki il faut que écarter bango, écarter bango. Bomi mitu indépendance. Donc batiki bayindo. Babosa l'indépendance. Va vivre avant l'indépendance égale après l'indépendance. Et bazui mouvement kingunza. Mouvement kingunza. Parce que wana sikoto na bakamba mangomba ko tokoti na politique ko tokobali sila bina woni so mibale lelo tango bakoti sikoyo na kota kungunza tango bakani wana ngofubuki bango ndito kula masiba lolendo alongo bapesi bango njoto na bango bakrei ndela créer mangomba ebele ndenge bayaki ko créer ba parti politique ebele parce que ba parti politique au bomoni kela magi na Congo lokola bakonako bapuna baparti wana nyonso bapdc bapca ezala te makasi na époque coloniale na bane 50 lere babako etelemaki ti même ba MNC ye bambuta Lumumba baparti wana baye kokela mbango po etya brûlement na kati ya terre epuis baparti wana so bosali yango bokotala te ekoti mbala moko na batendance tribale ese ya majorité bande oyo kozwa boye puna bangala na Jean Bolikango bato mitatu bango wana na bakizenga bamungululiaka bandeli Tsonga azwi Katanga Kalonji Bitunga azwi Kasai ya Baluba abakoti kali Katanga etango wana bampalanisme batelemi bambundiste bamavonda ntango bato wana nyonso batelemi teni sikoyo babingunzangunza batelemi na babiteni nyonso po bakomaka na bango kozakama bakomaka na bango kobikola bandoki bakomi kotia bapoudre na bamai bakomi kopelisa babuji bakomi na bango mangomba ya kobikola bandoki kingunza oyo ezalaki tobundela mabele tobundela bonsomi abongoli yango bamouvement mbula mananga bango kutu bakomi kosala bango babaskile babendaka na bango donc na mokuse mouvement ya libération na côté spirituel ebebi ekomi nango makambo ya kobikola kaka bandoki kaka mwasi makambo bozomona boye
eloko wana yango katolike akelaki na ntango oyo bakotaki awa ya kokalifie bakulutu bandoki nde basaleli yango bamangomba wana bapeza longo oyo kingunza peza longo abunda bitumba alobi kwa bayindo te ndenge moko ndenge eglise kimbangiste lokola mundele akotaki na kati wana eglise kimbangiste abunda bitumba alobi kwa bayindo te ti bakreye mangomba lokola babima bapentecote nyonso bamangombe bauti kokelakela ya bagroupe de réveil bango kaka bamonaka eza nini pour kombrouye bitumba ezala te bayindo bakoba te bitumba alobiko na bango po bokosaka bato bapasi tozomona ezali banoko batata basi ezali na babalabala alors bandeko wana lelo baye na kati ya bitumba oyo tozobunda lobi kwa bayindo na esika baya kopesa maboko tosangana tozala bomoko po tobunda bitumba lobi kwa bayindo ye kaka aso bakoti na terrain ye kuna aza magicien bino boyebi te kende kozwa kisi na Brazzaville boyebi te auta epai na biso oyebi te eza boye ngai nde naleki ngai osomona donc meme bandimi oyo bakobengama babundi na kati ya mangomba balonge na objectif ndenge oyo biso toyelaki bango toyeli kotangisa bayindo na bitumba tosoyelaki nayaki mpavika mpona bosomi ya bayindo bandeko bauti bakeli bamangomba baye na objectif nini ya kobundisa nakobundisa tala lingomba na yo tala lingomba na yo eske oyebisaka bandimi na yo ke tozala bomoko elongo na banation ya nzila tobundisaki mundele kubi oyebisaka na lingomba na yo ete ye mpo oyambaka molimo bamosusu kuta autaki epa na biso biso nde bo oyo ekuta aza ne magicien aliaka mbongo pokwa eske mission yezwa ezaka moyo ezaka makani ezaka misaka babisielo na yo wana kasi zonga te soki nayo na lingomba na bino yaki mpavika azali eske batumbaka ye mpo azaka makakangaka banoko batata basi na ndoki yaki mpavika batumbaka ye mpo alukaki bayido bazonga na bonsomi mabele na biso ezonga na maboko na biso donc religion aza na obligation akosoutenir politique nyonso oyo ekobunda mpo na libération politique spirituelle scientifique économique ya lobiko ya loposo moyindo objectif ya religion africaine eza oyo wana yango wana alandaka makambe eya vikankanga eya kimpavika mpe ya bango meizenga mambu walongo mutumbangu wanditukula masiga lulendo walumini mais soki bino boke kokela oyo biso religion padiste eza bitumba contre bozobundisa koma bitumba lobiko bayindo bozobundisa walongo mutumbangu wanditukula masiga lulendo walumini eza na des sauveurs ilefu na bino bokanisa malamu lingomba na yo ti okeli yango ileka mabonza bo soki ozozwa no masuli to mabonza kuna problème ezali te mais objectif lelo le 2 juillet yaki mpavika azozika mpona mabele yaki mpavika azozika azokoba bitumba ya vikankanga mpona bonsomi na biso tobenganaki mundele na kati ya kobenganaki mundele zebele français il faut kende ki portugais anglais il faut kende koyeyaki mundele il faut kende bizaleli ya mundele il faut kende koyinana entre biso il faut kende mbekululu ezalaka elakisaka bato epai bouti esika bokomi na epai bozokende tosala nini yango wana ezalaki objectif oyo bango mei balongo mfumukimango anditukuna masili olendo alondungu bayelaki
mais oyo lingomba na yo ya koloba ete bino mpa na bino boza soki banani bayempele boye baza wana kuna azolobana azoeleve na biso asisa bacour te est ce que mission bozwaka yango wana me na esoi bino basango eyaki mpaki bino bandeko na biso bayindo boza na mangomba ya mindele batikela bino basutane botala na age na bino na lelo tozoba na bino lelo botala age oyo boza nango na age na bino elingolo bokomba mikolo conscience osala outi kovivre likambo moko na congo na biso acte ya Laurent Deluc na Bernard de Galon awa na mboka Congo bakonzi mibale bayokani président honoraire bayokani balekisa pouvoir na boyokani epai ya président actuel donc président honoraire Kabila apesi bokonzi na kimia epai ya président Chilombo bayokani ndenge nini bakosalela na miso ya bato banso mpe na matoi ya bato banso église catholique alobi il faut divorce fo ezala ndenge ezalaki na ntango ya kimpavita divorce fo ezala bakabola mpango ya mvemba na nsako ntambutana de eloko Laurent Deluc basala na Bernard de Galon yango na bevêque ya bacatholique évêque cardinal Mbongo na abbé Chole bauti kosala na kongwao na etinga ya Rome na b'impérialiste bakaboli bandeko wana mibale et peuple congolais sacrifié voué na misère bazikisi peuple congolais le 2 juillet likolo kosepelisa sutana baprotestant barejoindre bango bakoti na kana bango représentant ya SCC idem bokanisa nano na sutana na loposo na bino identité na bino tata mokeli akelelaki bino eza nini biso totangi bino bakombo mpo boza bandeko na biso so oyebi bandeko na biso te tolingaki topesa yango kaka na code me totangi bino mpo bovanda bosolola botala entre le poso na sutane bosepelisa nini parce que le poso nde tata mokeli akelaki yo nango yango ezolakisa te na bino na biso toza bandeko Congo mabele na biso bien que mondele mutasala cartographie Afrique mabele na biso bolamu na biso kowuta entre biso soki tozongi na loposo e bino bominimize e boridiculize bosabote basutane mais tant que bokopesa honneur na basutane na batitre na bino tant que bokozala kaka na ezaleli meme bino badirigant politique ya kopesa confiance na basutane parce que christianisme timai na monoko te christianisme na baforme nango nyonso ti azalaki catholique akomi protestant kaka ye ake na bapentecote kaka ye bamouvement nyonso bozomona o bareveil o babima o banini christianisme kaka azokende kobotanaka azoya monene mpona korécupere baye balingi bakima bandeko na ngai loposo me toyeba boye oyo akelaka bayindo eza tata mokeli lokumu eza lelo na bilamba te me lokumu eza lelo na mosala na oyo ozali yango wana biso tolobi na bino bandeko na biso ya église catholique bandeko na biso ya église protestante bandeko na biso ya bamangomba nyonso bozosambela
na mangomba ya bapaya bomeka kovanda botala na batitre honorifique ya loposo pembe bapesaka bino na don inné na loposo oponi oservir nani couleur ye te moto olingaki ozala moyindo tata mokili moto alingaki ozala moyindo bino mpe bandeko ya mangomba oyo boza komibenga lelo banzila kongo oyo bozobenga lelo mpeza longo molimo ezosala na kati na bino soki ebeleli nkombo ya wanlongo mokimbango nzikukula masili ya lolendo ya lonongo ekozala nkombo ya pamba te ifo objectif ya bitumba bango babundaki ezala na kati yaki mpavika na bitumba babundaki yango ekolingisa biso tokende na kolonga tokopesa bino ndimbola malamu Congo football akobeta bakupe ndenge akobetela balobi Congo nde akokende kobeta Congo asalaka nini l'équipe ezali l'équipe wana ebendanaka entre bango babundaka entre bango bavitaima na barenaissance bamazembe balupopo basanga balende bacipepele basoki nani nyonso ndenge bawelana me ntango bakosala sélection babembi bajoueur ya baekipe nyonso wana basangisi bango bazosangana na objectif moko kodéfendre drapeau ya Congo kodéfendre Congo yango nde bazokendela alors nini sikoyo tokovivre kiveklidie kiimanie kibilimie kisanga balendien soki kimazendie ekufaka ndenge na bino moko basupporter sango bokumisaka baekipe ekufaka parce que sikoyo tokomi na léopard tokomi na mboka na biso yango mpe eloko tosengeli tosala mpona tobundela Congo mpona tobundela Afrique il faut toboma tendance nyonso tozalaka nango il faut toboma baobédience nyonso tozalaka nango il faut totala kaka Congo na biso bomoi na biso lobi ata okumisaka George Weah soki nani oyo biso tozolobela ya batango na biso wana tobandaki kolanda wana bino lelo boza na bao bino bozolanda lelo o intel okumisaka ye abetaka na Côte d'Ivoire to na Cameroun to na wapi okumisaka no ye me mokolo Congo ekobeta na ekipe wana joueur wana yo okumisaka te Congo bi yo kotia maboko na mutu oregrete mozosouete le mosusu joueur ya imana to ya vita to ya mazembe oyo yo biso elingaka no ye pete patiaki bino babi mais atie bi contre Côte d'Ivoire contre équipe wana soki Cameroun soki Sénégal okotala kutu te abetaka na équipe nini ozotala kaka léopard Congo nde eganye okupe kozala lokumu ya mboka alors meilleur sentiment tosengeli tozala nango na bitumba eza wana kotala te aza ekoloni kotala te aza moto alingi ombani me totala oyo esangisi biso lelo tozonyokama biso banso ezala bakatholike baprotestant basalikiste bandeko église kibangiste bamangomba nyonso na mangomba ya bayindo lelo biso nyonso tozolia dollar awa na Congo na achat na 28,5
na 20 29 5 awa biso nyonso soki tona kati ya kitunga moko bongo mokolo tokobima po tobima ifo tolata bomoko boyebi mindele bazosakanela biso ya kosakana te ti bomonaka balongoli président na mboka boye basali boye balongoli boye bati boye balingi balembisa awa mpo balongola Mobutu na ntango wana ifale balongola Abiyarimana balongola Ndandaye balongola président Sassou na Brazza batia Lisuba e bakende koutilize sikoyo musée ntango azoya il faut azala na Dos Santos parce que Dos Santos aza anti Mobutu ye ayambaka biloko ya UNITA yango wana bomoni Dos Santos oyaki na ngambo wana ekuna balongoli Abiyarimana bati Pasteur Bizimungu wana balongoli longo me ntango musée akei mwana na ye mwana musée aye po babundisa ye parce que bamoni ete aza kokontinue objectif mpe ya tata basali nini balongoli lisusu Lisuba bazongisi présentation e balongoli Pasteur Bizimungu batie Kagame bamagufuli nyonso bauti kolonga tina Dos Santos balonga parce que baye na programme et lelo Congo eza kovivre sous menace extérieure parce que bazowela biso na est na occident na ouest sikoyo biso na le 2 juillet tokokanisa nini soki tomitiki na distraction yo mokolo yango bato bapréféré bazakama babikola na bango babina na bango esika tovanda toraisonne okomi wapi na 2024 oyo mundele atikali na 9 ans parce que na 2033 en tout cas christianisme ezokokisa 2000 ans bato oyo bakozala e mandeke ya makasi na orient mandeke ya makasi na occident ekosuka kaka ebeta ntango mandeko wana ekobeta biso afrike tokozala lolenge kani ntango biloko oyo tovivaka oyo tobikaka na yango eutaka kuna malgré eza babifoli ntango ekobanda koya te ekozalela biso ndenge nini lelo tomekaka kobokola basoso ya Congo tozomeka kolia soso ya Congo mais majorité ya bato bazolia basoso oyo eza importe bazolia ngombe oyo eza importe sikoyo mokolo ngombe wana ekoya lisusu te soso wana ekoya lisusu te mpo kuna bakomi na bitumba ya makasi bato oyo baliaka basoso wana baye na ngambo ya basoso oyo ya Congo nombre consommation journalière est-ce que bozomona teke bato bakokoma mingi est-ce que bozomona teke tokobomana na soso yango mpe ekokoka lisusu te mpona bamaki bakolia tozela bana soso bakoliama précaution nini tozozwa kaka okoti na lingombe oyo koteya intel awuta epai na biso intel ndenge eza boye ozakami yo mpasi ozoyoka tata mwasi awawa Bill Gates basali manaka fo baextermine biso bayini bakokotisa yango na biloko akolia na bavaccin na bamakambo ebelebele baprépare ke fo population mondiale ekuta ye majorité bayindo parce que Afrique nde etikali seul refuge esika bakoki kokimela koti bakosaka bino ke bakendeke na sanda lokuta po soki ezalaki ya solo ndenge ezoyinda boye mpe bamilliardaire bamindele bosi bakei na bango deja ndenge si bakei mais sanza eza Afrique sanza eza Afrique tosala bino rappel ya mémoire na 1969
juste le mois de juillet. Parce que les publications dans le monde que voilà, Apollo 11 qui Sanda. Apollo 11 qui Sanda, soit-disant Neil Armstrong, pour traduire on a Neil Armstrong, la bande Neil nouvelle et nouveau. Arm, strong, Akash. Donc, Bokas est les Américains. Les soi-disant qui le colonna Sanda. Mais, Batouana, tant que que soi-disant Baouti na Sanda, Mboka ya liboso batindika bango bakende ko visiter zali Congo. Congo bayaka wana Congo. Edwin Adren, na Michael Collins, na Neil Armstrong. Bayaka awa. Na raison nini? Koba lobate Congo de Mboka. Donc baye kotala sikoyo po babongisa Mobutu atikela bango esika bakobongisa oyo kopermettre bango makalunga na ngai mbala moko baye koinstalle base militaire américaine na Kamina na zone minière hein? Sikoyo lelo basali plan exterminer biso lokola bamoni ke torésistaka andenge toliaka banyama ya zamba bamakaku babiloko mutu batilopeni bake bacreye histoire ya sikoyo bamoni maladi boyo eutaka na banyama ya zamba po botika kolia banyama ya parce bazosala nyonso po bosila bazomona bozoresiste bakoti tina bambisi tina banyama ya zamba kobebisa yango tata soki na lingomba na ye molimo ya tata mokili ezosala ezala na religion étrangère ezala na religion ndenge bozoloba lokale bino menaza motuna moko akotuna yo bandimi na yo estce ozokoka koyebisa bango danger oyo motu moko azwi poussière na ye ya couleur ya poso ya lilala atie na mai atie na molangi epesi couleur ya poso ya lilala azwi foto ya lilala abandi akomi jus d'orange mondimi na yo ntango akomela azomela mpo na couleur ya poso ya lilala ekokani na mai wana me na tuni soki molimo tata mokili eza na yo koyebisa yo kamola sikoyo lilala ya orange mai nango ekokani na couleur wana te sikoyo ntango kopesa mondimi na yo ameli lobi nsima mikolo na bino badoktere bozolanda ngai bato bakomela jus wana soi-disant jus d'orange bakomela barein te barein ekozala bouche te ntango barein ekozala bouche bino baninganga bokoyebisa mpe bango ete ezali bajus oyo bafaux jus bozomela bino na mangomba bokoyebisa bango mpe ezali bafaux jus bozomela ile bokoluka bokanga bandeki batata mwasi na banoko donc bozoprotege mindele po biso bayinde toyinanaka biso na biso na mangomba soi-disant ya bonzambe estce eza mangomba ya bonzambe ye mangomba bosaka kanisa lingomba na yo kota losambo tuna nzambe na yo meloba oyo akela yo te oyo bayaki kolakisa yo meloba yo nzambe oyo okela ngai lelo mokolo yaki mpavita sanza oyo mobimba yaki mpavita kanisa loba na nzambe oyo akela yo tata mokelo akela yo apesa yo bososo po oyo bakobikisa bandeko na yo na danger oyo ezali koya parce que même occident kwei orient ye orient ezali na makoki te ya kolesa biso na kosalela biso babiloko synthétique basoso ya baproduit bangulu ya baproduit baleso ya baproduit biloko nyonso ekozala plus synthétique kaka mpona enrichir ye tolia
ovimba bandoto na bavitamine mais après mwa ntango okufi parce que oyo tokotisi ezali guerre entre nzoto na biso na baproduit synthétique ekomisa biso na vie mokuse ekomisa biso na vie mokuse yaki pavita lelo nakobanza bandeko na ngai ya mangomba bandeko na ngai ya politike soki bakabolaki bino na 1960 batutisi mitu bakeli baparti politike mpe bokabwana angola bolongwe na bitumba ya libération na maboko ya baportugais bokomi kobunda entre bino na congo bolongwe na bitumba ya kobunda contre babelge bokomi na bitumba entre bino partout parce que eza bongo na Nigeria Burkina Faso partout alors lelo bosala makasi na esprit ya réconciliation l'esprit ya réconciliation na Congo tosi tozwi a Congo badirijaki bangala badirijaki baswahili badirijaki lelo baluba alors c'était esilani bosangana bino banso oyo lelo bazolobela mingi kaka bakomi kaka koloba chiluba moni ntango bakongo bakotaki bakolobela kaka kongo leta bangala mpe bakotaki bazoloba kaka lingala baswahili mpe bautaki kokota bazakoloba kaka kiswahili baluba mpe bakoti bazoloba chiluba kasi eloko onka yango wana okoreproche baninga te na sanza bino nyonso bosala yango sikoyo nde ebosangisa minoko wana nyonso mine ekoma moko sepela oyo loba chiluba loba swahili loba lingala lobaki kongo tokangisa bomoko towela afrike na biso tata nengwa na mokolo ya lelo eyaki mpavita eza mokolo ya kobina te soki bomoni bavituka batamboli mpona babelela bino eyaki mpavita na oyo bobengi oyo biso tobengi nzete lozokemu mpona kokumisa eyaki mpavita ezali mpona kolamusa bino makanisi na basite boyebake bozalaki na yaya na bino oyo aza na bino ti lelo azokoba kobunda na mokili ya molimo ye nde azokende kotumba kuna na poto tina États-Unis d'Amérique oyo azoloba na bino ke soki borejoindre to na bango bokozala na nguya mpe moto oyo bango baza nango oyo kopermettre biso tobunda na babundeli oyo kopermettre biso lobi tozala peuple oyo mindele mpe bakobanga mpe bakotosa na bamakite ebele ezoya na kosenga bino na koloba ebele te ngonga eza motu meboya tozwa ntango ya kosolola biso na bino kota losambo senga molimo tata mokele ekamba yo bandimi baza mombongo te babundi baza mombongo te otelemi liboso na bango eza po teya bango olakisa bango bomoto mpe bomoi ndenge ezalaka olobi bomoi ya bayindo ebongwana alors botata mokili esala na kati na biso tika kokende kokosa bana ya bato okomisaka ngai enemi na bino mona kokai kozala enemi na bino te mpo naza ndeko na bino bitumba toyei kobunda ezali mpo biso nyonso tozala malamu soki oke koyebisa motu mabe ya moninga ekotombola bino monabeyini tozomona ngo aboyinaki yango motu mbango ngitukula masiba lolendo longo bokeli bamangomba finalité tozonga na maboko na bango moko yango wana lelo le 2 juillet na eteye nango epai na bino etumba eyaki mpavita yango nde esengeli tokoba ndela tumbi yaya na biso le 2 juillet biso sikoyo tokotelema nsima po toloba na bamindele soki botumbi moko tokoya zomi soki botumbi zomi tokoya mokama soki botumbi mokama
tokoya kote yoko soki botumbi kote yoko tokoya kote zone soki botumbi kote zone tokoya kote mokama soki botumbi kote mokama tokoya biso banso mpe bokokoka kotumba biso te mpe bokoka kosilisa biso te oyo aya na biso moto ya nguya moto ya bomoi moto ya bokasi yalaka yala yakimpa vita yalaka yala yalaka yala sanda yala yalaka yala wayala nku matonda Salema wanafiki na Mungu koto yoko kama sambo na mutuba umindili batumba ilingi mwansi ya migutu kumi pale ya mibande uyu waiba kilukute uyu wafinga kipimo kote kasi atie kiba hindu bandi kuna ye